Saratola TV. Fere yokanga. Fere yokanga. Fere yokanga. Saratola TV. La musique, ce n'est pas le monde, c'est des mérites. Au cause on a des fans, mais si on a un mérite, qui grand nous a appris. Saratola TV. Ferré, te faire ayo kanga mais azo comprendre makamna lobane bien te. Saratola TV. Ferré, yom toza so la ti ensemble la costume na bien mon kaba sentir moi mon kasen mais ça waouh ça ko kitoko ngalinga ko bongo. Bel homme. Sko Ferré olia vanda na été a la tipeka veste na ebi ke Sarah otala olulanga. Aka tchaso la telinga veste na ko critiquer te na critiquer. Saratola TV. Non. Que point il fallait fongola fallait kanga ce qui bonga na robeta te. Donc faire à travailler à fali. Aluka comme maloro la fali. Saratola TV. La chaîne qui assure, qui assure. La 9e édition de ces beaux jeux de la francophonie, et ça qu'on doit faire le 6 août, mesdames et messieurs, avec beaucoup d'imperfections. On ne comprend pas, on se pose la question, est-ce que 8e édition en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup d'imperfections? Est-ce que 7e édition en France, ou bien 6e édition en Liban, il y a des imperfections? C'est la question qu'on se pose. La République démocratique du Congo, est-ce qu'on ne peut pas commencer quelque chose du début jusqu'à la fin bien? Que to bandi pena masano, to bandi, oui, to bandi. Et bandi pena bien, to monaki le 28, et bandi qui toko. Après, to ke mati le 6, peut aussi qui de ceux qui sont qui toko. Pourquoi plus au Congo, tout ça, que non, on peut bien commencer. Mais souka pour la Rossil, ça n'a pas commis complication. Malheureusement, aucun artiste congolais a se produit le sous nakati à stade de martyr comme prévu. Que le 6, il fallait qu'il ait remise, il y a une médaille, il y a gagnant. 2 ou 3 artistes musiciens congolais va prester pour que qui s'est fait. Mais et que ça la sous n'engue wanate, tout le monde communiqué officiel. Oui, outil bon on a directeur il y a à francophonie, il y a à manger à boire la carte il y a à francophonie. Le musicien congolais, on vous a invité juste pour accompagner cet événement. Mais ce n'est pas un événement musical. Ils allaient jouer à francophonie. Ils allaient reconnus partout. Ils allaient d'ailleurs, première édition, c'était 9e. Imaginez un tina 8 et qui dans différents pays. Mais chez nous, ici, on se pose la question. Médias étrangers, des grés, mais qu'on peut relier cette information, ça nous fait la honte, nous qui sommes conscientes. Elle est avec moi, franchement, des États-Unis. Elle s'appelle Saratola. Tous les coups sont permis sauf les injures. Sarah, la bienvenue. Merci. Merci. Bakonyo c'est pas permis hein. Sauf Kofinga. Sauf les insultes wande mando ke ba faible bato bazanga ba argument nde bayara ko titoyer Kofinga nde zala kaka. Mais il faut signaler que non comme on comme malamo. Ouais, na comme ça on a mon boulingwa musala. Te papa boulot na bisoti. Na bisio na na scale no tala matière et que tala comme pilote tala beauté ma passe ngabi mais franchement est-ce que na ko mata le locate na ko makala siko yo peut être ngabi papa dona na ko na tongo mais na tongo na photo travail pour ça na lali na ulala matière le kanga po apparemment francophonie et changer la robe par air. Ils ont changé ma programme. Donc, programme, on a qu'on a l'obé la montée sous ce royaume au bima. Donc, t'es na salle là déjà. So il va rechanger sous programme lobby. Pendant tout comme les 6, t'es va changer mes bandits déjà. Si to comment, donc tant mieux na mi salle la émission là. So il va rechanger lobby na 0R. Naza déjà n'attend. Donc, na routa. Non, il y a aussi l'émission parce que on a musala, considérant musala na biso. Donc ça la analyse les a permis pour surtout bastar.
Yamboka na biso. Donc tous les coups sont permis, hein, sauf qu'à les insultes. Donc voilà. Les abonnés de Tout Info, je vous dis un grand merci. Les abonnés de Sarah Toula TV, je vous dis un grand merci. Bah oh Yabiso s'est manifesté à travers ma commentaire, à travers ma manifestation belé. En tout cas tout le monde a bino que Bozali Yabiso. En tout cas émission on a dédié yango na ba personne intelligente. Bah tout oyo bazala maël était dans la difficulté pour supporter vérité. Et bah bato bazala maël hein bah mes capi qu'on comprendre que non mais elle a raison ou il a raison. Donc je le dédie à toutes les personnes intelligentes. Bon, pour te compte directement la francophonie. Tant qu'on a qui na States ou aux États-Unis, autant lango na TV, on autant lango ndengeni parce que ça bah les autres on peut dans pays musu souper quand la télévision et quand tu le regardais à la télévision na mboko zalaki comment tu on va autant lango ndengeni bando les kandengeni c'est bon ils ont les bien ton ndengeni. Non en fait ngala talaki yango directé hein. OK. Nataki yango directé, je crois écouter biso si pas dans l'avion. Écoutez ngai na uchoko ma Las Vegas. OK. Je pense que na zwa kita otalango après ndena analysa qui sur prestation ya Kulutu Fally Ipupa. OK. Donc toyaki na Las Vegas wana na bokasi ya NL9 balobi les jeunes millionnaires ya Las Vegas monté Malalion na pesi mbote donc nazaki wana et puis tellement nazaki très bien accueilli na Lenet na kata Congo na bokasi ya la Lyon bayebisio États-Unis ngala bengango ezamboka nzala oyebi nzala ya pourquoi so landi ba biloko na bango wana ba frites ba hamburger ya komi patapouf sko balamba raté les États-Unis balamba raté parce que baoki mambangu na temps otala fufu donc fufu oso na lambi yango siko na lié na bafutanga par heure $22 siko dona l'exi na heure na ngani so lamba fufu o te na kei donc batu ba vivra trop musala donc on doit préférer azone $22 wana ki aliaka fufu ka donc lamba te o commander na ena ba nini biloke ko ya siko na 4 États-Unis afo it eye afo it wana papa toliaka à la bio. OK. Donc so vandi na o koti na site afo it o commandé na inalia pondu na liboki angolo. Papa ba oyelo liboki angolo na pondu. Ne lambeli penza ya Afrique pena ya Congo. Oh limbondo. Ah bon? Oh fumbwa okolia. Soki ka na Instagram obeti Afro Hit bomona logo eza wana ba partenaire. OK. O mona Afro Hit soka ko commander eye. Na biso na le kitoko. Na olia lo kana na Congo. Ebile musuku tanlia na lia ngo papa na Congo te. Kuno ke kuta na ngolie. Oh na le bantuka. En tout cas, ça fait longtemps en tout cas. Tout cas, on a bien les bokeh, na biso ba otumba koto ba barbecue. Donc Afro Hit ezawana oh mariage. Oh poto ebibino bolamba te. Baza plus balingi mbongo ba américain na mbongo na bando na biso ba congolais ba kuna. Ba vivaka na sima mbongo. Donc so ozana fête, ozana manifestation, libala et tout, Afro Hit ezawana na Amérique. Ateza na Las Vegas, ba yak équipe mobimba. Yo pesa ka mbongo. Oh to liambisa mai pondo limbondo et puis wane uta kisasa. Donc ba pondu pena so uta. Ya awa eza ba pondu te poza ba pondu mususu eza na ba store africain kuna eza ba pondu mélangé à goûter. Wana nozo lia pondu à la congolaise. Eza ba pondu ya o euti ba Cameroun te po meilleur pondu na ba pondu tout. Nga na kati agriculture na ebi pondu a bien ka ya Congo. Pondo ba Camerounais a kitoko te ni ya ba Ivoirien bango siko ba koma po bateka ba pondu na bango ba koma ochango made in Congo Kinshasa ba koma ocha DRC profiter na Congo pondo solo pendeza ka pondu na biso Afrique voilà donc bande konyos tout so na bwana posa pinza bosa libala na bino à la congolaise boya ba bokilo na États-Unis balia fumbwa balia fufu beaucoup la bonne seka Afro Hit ezawana contacter nos rabango donc on a talaki yango après on différé tant na talika ngabi ya professionnalisme eza OK obne tekimboka parce que ba place wana nyos tout francophonie kenda ko sala ba événement na bango baza pe na ba vacuum na bango o ba retour bazwa voilà franchement Fally a presté malgré sa playback ne batu ba loba ba yebaka ke musique esuki kana concert live te OK eza ba concert mususu fo ba sa playback
Merci beaucoup Sarato là, il y a des conseils faut ça la playback. Alors, ton côté vraiment là quand il y a Vivia les solo na biso. Déjà comme programme Oyo francophonie et la Kisaki biso, il y a des artistes qui vont prester, je peux citer les noms de Fali, je peux citer les noms de Ferregola, Héritier Watanabe, Maître Gims, qui encore j'ai oublié. Oui, c'est 4 artistes Oyo, la Kisaki biso que bangonde ba kobeta na liste officielle. Na liste officielle, bangonde ba kobeta. Alors, est-ce que Chouawana, au début, Chouawana Zalaki a un bon choix ou bien Zalaki choix malamouté qu'on choisir ces 4 artistes pour que va représenter tous les artistes congolais? Choix Zalaki bien. Selon bato basalaki organisation na bango bato bamona que non photo bengai to bengai mais d'un côté wana selon nga. OK. Na moni do choix Zalaki bena bien parce que ba jeune talent pe ba na besoin fallait ba participer. OK. Donc ba inonce bi ba zebele ba rebo et na debi ba tchaki ba musicien gospel te hein ba continue ko kota ba yo kota donc na début wana liste wana bimaki oui eza liste ya ba shona bango mais kana ngam nanga na mona ezozanga ba jeune talent ezozanga ba artiste gospel ezozanga mo makambo belé bon organisation eza ya bango mo ba yebi pourquoi ba choisira kaka quelques artistes wana voilà et puis après savoir comment la liste wana sibitement tout monde a boyé la date aux qui a le 4 août aux qui prévu pour l'artiste Ferregola Mbalamont tout monde Ferregola à se retirer que non pour de raisons personnelles à prester sur le 4 août wana. Alors c'était quoi en fait la motivation bien retrait à faire et après avoir coté la liste d'artistes wana c'était pourquoi en fait nga lo baelo moro na tunaka est-ce que faire avant la décision to avant à ça la message na télévision to avant ça les locaux est-ce qu'avant ça appelle batu pas bando tout na pe batu ke na olingana lo belo mo tel bomundeni bureau ayoka yoka pe ba vie ba bureau ba appréciation. Je pense que à ça la ngoté faire fan nanga faire like vidéo ya toujours avancer na yo rafana faire za fan nanga OK atala nga makasi pour na pie ke ba conseil tout na père faire yo kaka OK ngam tu na bisa faire nga bi me faire francophonie eza na visibilité ko apporter yo soki ba koti siku te héritier ba bengi kofité c'est parce que bouti kobeta ba stade des martyrs malgré ça ba stade des martyrs et kokanate mais quand même boza na visibilité moko récent wana vague voilà yango moni ba sélectionner ki bino nyonso tu ba bino na kati est-ce que likanisi ya ko désister au vendre ça ipena batu na bureau po bandolo bakete lokwa fali muta robanda fali muta okanganga na tiki nanga est-ce qu'on réfléchit ça qui est-ce que ko désister un avantage na yo ya liboso eza ko déshonorer na mibe kwa mboka ba konja mboka événement ya mboka parce que les événements ya falité oui ba fan na e bazara vite ya ofinga francophonie mais na kamwe bokomi sous na posa francophonie et betisa faire OK donc deux personnes baza na facilité langage à insulter mais bango moko omoni ba tala omoni ba misie toi Congo lelo rêve na bango ba visa fali omoni ezalaka ke au travailler pour comment l'aura tel OK si ko ba misie tout ya Congo ba travailler à fali bango faire travailler fali faire à travailler à fali faire mutakendo la tabuta ba soda Zimbabwe na salopette yo mutu mukuse boye otie salopette olandi fali mulaiti donc mutatali et alors ngane na boye na munene makasi natali taille nangate skopo na landara ika de young ika de young alati mo ensemble ne mo wa senga mukie ba singa mikie sko ngape na kela ta ndenge ika de young alati na bimindo kitata yo mo voilà que moi même taille toi imote donc voilà ce qui se passe avec Ferré yango na so ngabi ba musicien tout ba travailler na bango fali ya bango tout ba travailler à fali comment yo za artiste musicien ba tcheli o date na yo au sali promotion et à date. Voilà. On a des affiches à faire rigola. Oh, à ça qui pour les cadres. À ça qui vidéo. À part ça, au sali na vidéo. Donc tu étais conscient. Il y a signature. Oh, yo signé qui a contrat que je vais jouer les 4. Je suis disponible. OK. Si comment pour yo qui fallait azo fongola fallait azo kanga, tu viens désister. Mais c'est qu'il y a besoin de des avantages now parce que France
TV5 ezotala monde entier ezotala oui. Et comme même ba contrat parce que ba soda ba ministère Congo ba na difficulté à contrat hein ba producteur ba comment na pas si donc contrat zaté alors et koko créer ba contrat et koko créer ba ouverture est-ce que au vendre rapport vendre type bureau que na zo décision mon songolo pakala sur ce point na ko enrichir yo parce que ce qui est arrivé que non fait rigolo à ce qui a décision yemo ko sans pourtant consulter peut-être bureau te tout le monde peut-être ba bureau peut pas à la contre mais on avait vu le bureau à faire et bango tout basala qui pour décision à faire c'est-à-dire que à consulter qui va qui d'accord. Tout ça parce que fallait babi fallait au fongola. OK. Fallait à kosani à okanga. Yé les 4 à kobetate. Oh les 4 wana. Ba héritier bazali na katikati wana. Ba jibe ba kota na katikati wana. OK. Est-ce que jiba désister? Non. Que point fallait fongola fallait à kanga. Ce qui bonga na kobetate. Donc faire à travailler à fali. Aluka ko maloro la fali. Mais la vie au monde sokozo lungo ko maloro mutu. Okoko maete sala ndekutu oleka mutu wana tolu komi sala na ndenge na yo yiba maela mutu sala mi sala na ndenge na yo copie coller esimba te maintenant on dit que faire à travailler à fali pendant que bango ne sont balé to yibi bango na comme ba musicien mais to yibi que non ko yemba musique ya bien mtasala ngo faire c'est-à-dire faire à l'équipe fali mais faire na moni musique a bien faire à sala anante oh c'est bango tu basaka musique musique ma bene ya malamu ezala raté babenga ngo musique na français donc bango nyonso basaka ndule OK faire osa ndule nae na marque nae fali osa ndule na marque nae bana différence ka ya succès bana différence ya ba combo basaka bango nyonso musique OK bana différence ya combo faire aza musicana aza musicien Aza chanteur, pardon. Faire Aza chanteur. OK. Fallait Aza musicien. Bah non, au grade Moroté. Non, oh, Aza juste chanteur. Et puis l'autre Aza faire Aza chanteur, interprète à Sukiwana. Fallait Aza artiste complet. C'est un musicien. Voilà. Ayembaka a bêta instrument. Ayembaka bêta instrument. Voilà. Ah, faire bêta kita. Te faire kuna koyate aya. Makanise kenda musika. Koko ma place wana te. Ta unazolo bana OK. Ba travailler ka fali faire ba misie presque mingi ya Congo balinga ko critiquer makambu fali asala ka memba ngo pe bana bezo au mona après mikolo moni ma ba critiquer la fali ba sala ngo quand même makambu wana OK bazara d'accord te na stade fali ouais stade du martyr sentiment wana o bango bazui o beta stade na pesi bango fali non ba bisa wenge ensemble on te ça qui bango tout sentiment wenge ensemble la beta et stade fali mutachaka stade OK donc wenge pezuga mayele na simaya ya fali nda ozaki ke ba vie wana loka batikela biso ndiba ngafuna briller betap funa le kango parce que batu ba comment comparer yo beta stade de martyr loka jibena wera et comment le à point faible voilà a mobali ba succès tout stade au kopate yé patala bino na mobali oh funa luka la briller étape et alors retourner et puis ba langage a fallu très bien réfléchi et puis très sage alors ba nga la retourner après nga bana manyo stupé ba oya ba toto lango donc Nabalangage a Fali, il n'a jamais été égoïste. OK. À comprendre que si Fali existe, il y a d'autres artistes musiciens aussi qui existent. Na zongi suna imka na même émission na bima master de martyr alo bango na comme on était mal bana comme na génération génération na bango. Voilà. Donc Fali n'a jamais été égoïste na mama musala na mama musique aibi ke ya zaba na mai pe baza. Donc alobaki ngote ke ngana ototo la ngwa sukisi wana te. Azaro bongisa phrase na ngana ko beta na ko retourner na abay ko retourner na retourner stade wana et puis bana mai nyonso ba ya pe na sima ba toto la donc azaina besoin alongola complexe moko ba vie batikaki et puis bana mai yo pe ba ya na sima ba sa nini ba ya ba rolongola ba complexe et c'est vrai héritier longoli complexe à stade malgré salampiaka faire penemo malgré tondata longola complexe à stade bondi ba waze kwa taka waze kwa pache libaya voilà tout ba comme chacha libaya parce que ba comprendre que tout ça banga to benga ngo libulu nzunga ma famille la pasteur mai kalamba dia ba 2024 ba kasi ba benga ngo ba benga ngo nzunga ma famille donc ba tout ba za bayoka ngo
somo batikala na somo wana ke est-ce que kotonda mais ba comprendre que to koki ko yoze donc erreur au faire na ba fanatique na ba salaka sur Fally mais bayaka ko critiquer Fally mais bango ba na poser lo kwango. Tu imagines que batu ba fanatique a faire bien confirmé. Quand on parle de fanatique bien confirmé, c'est-à-dire fano faire apesi mutuka pour na mafinga. OK? Mais DG c'est pour na mafinga mais DG pour la tambola makolo. OK. Tracy et les atambola makolo. Mais ba pesi muto aye lobika po fingi makasi. Ba pesi kimbambala na ye. Ozo comprendre. Siko mutu wana to ebi ke tia oloba eza faire. OK. OK? Tia oloba bongo eza faire uti tout droit na muno na bango kuna ya bagulwa. Koloba ke Franco PD. C'est grave. C'est aussi grave. C'est pas Oyebi ke fallait amaele. Tant ba oloba ke muta koma ridicule. Oyebi ngeloko de na fingi. Ata bobondelinga na obeta suste. Alors qu'on déjà que non, ils ont un niveau d'auto critiquant déjà. Non beta suste. Ata il y a des avantages nanga. So de na fingi yango esili. Na pesu exemple. Et alors quoi na lobby ba chaîne wana ba sarato la wana ya ba chaîne ba ndoki ya bato ba kisi batutu basala kuna bana misama be non sala kuna tata mbongo ba lesbienne na ba lesbienne d'ailleurs kutu non sala su kuna te ba proposer nga na kati contrat. OK mukile seni et OK bonne note. Après des jours mesdames et messieurs na bolandangai na sarato la TV. C'est la folie. Ce sont des choses que Batouboumon a tébilo au faire à Sali. Et ça qui est bon, ce n'est pas normal. Ça quand même. Tala. Et ça qui est bon dans le sens nini. Au moni, les bons yara moutalian en foulouté. OK. Toi, on a bafou en costume. Bazali. On sait la qu'il est bon, normalement, on sait la jure, na conscience na yété. Inconsciemment. Voilà. Et ça qu'il est bon, parce que tant que yo moni de la place, on est à place à ma baie. Mais, on l'obélit peu moukil mobimba qui a place à ma baie. Mais, après des jours, mobile mo yo fingaki, mobile abakisi, linga sacrifier yo, linga bomayo. Après des jours, tout le monde a lui affiche au mariage. Invitation. Papa Yebsangako. Non, là, c'est qu'il est bon, oui. C'est être fou automatiquement. On a besoin de bengo libomate. Avec des réactions, tu deviens fou. Parce que fou, c'est une personne inconsciente. Ça, c'est l'inconscience. Olinga ki obeta. Au signa qui contrat. Vrai ou faux? Vrai. Bah il y a compte signé aux a disponible quand les 4 ça peut aller OK au saliba vidéo à promotion au saliba affiche et bimi kitoko ba fanatique ba osela les 4 un bon matin pour Monique il fallait Betty Alpha ba tienne la liste à Alpha et Omega au désister contrat après avoir ko désister contrat au tiki batu na ba finga francophonie oyo ezali organisation ya ba français na ya événement ya mboka Congo ba fingi na ba konja mboka Tomaché Bamote, Zachary a insulté gravement. Papa Nabiso, Patrick Mouyaya, insulté. Événement là, Mobimba, comme si on va Franco PD. Mais parce que Balobi, Zachary na Mouyaya, est-ce que francophonie, et ben ça. Non, au 9e édition, je le dis. Ça dit 8. Est-ce que Nabamboka wana nyos tout? Basi ba finga francophonie boy. C'est ça. Est-ce que Mbalasimiro ya susu? Mbalasima et ça masusu. Est-ce que ba comprendre ba organisateur on peut ba comprendre que te ba comprendre ba comprendre tous on est dans les réseaux sociaux non ba au français français mais c'est interprété papa c'est interprété et pour ton information na batu ba au lingala tilelo bazali il y a des chinois papa ba chinois banani batu ba comment au lingala parce que aux insécurité au va na batu mo boy baloba langue mo boy yozo kate ba kolo ba pete obomele na pourquoi. Et belo mona bangwana basi ba yeba lingala baloba te. Oui, ba mi bomba pona pour information yo tonga na na copine nga mon États-Unis. Place à Salara. Ba yebite gaza congolaise. Ba tonga ke. OK. Pona komone pesa ya ba congolais. Ba tonga ke tala Abisara. Maman moka congolaise aza songi webi. Tonga nganga na oyo kananga Mais aze bate ke mutazo tonga zo yo kanyoso. Ba wana ba finga ti ta gabonaise o zoba. Ayo kabanga goyeba. Iwa ndam. Ba comprendre.
ba comprendre ba organisation ba comprendre parce que ceux qui ba comprendre quitter banga ba luka faire été bazongisa ye parce que ba comprendre les insultes au salami na ba menace au batu ba sali ba fingi organisation francophonie ba comité na aussi ma chef de l'état ceux qui fait rabeti te to voter ben je comprends rien na ebité bolingi bosa mélange ya politique na musique et là on y ezolingi salama donc barceler batu ba fingami soi-disant francophalie, soi-disant francopédé. Un bon matin, francopédé, francophalie. Yo sousou, oye. Voilà, ça rate na francopédé. Voilà. C'est un peu pessimiste, pas baba qui fallait appeler ça qui sima. Papa, il faut mon langage. Et faire un noko. Oebelo e boma abiso ezani. Oebelo e boma abiso ezani. Olingo sama kamusara salaka. Ça n'a kimia. Ah oui, oui. Mais yo zoya au fingina no critiquer Sarah mais lobi ba moni au salika comme Sarah salaki. D'où tu ne peux pas aussi critiquer au tikalika calme pour hier au sali yango. Pour salango. OK, OK. OK na motema on a poso beta concert. Mais pourquoi insulter l'organisation? Non mais faire ne pas insulter. Non. Tant on a pas un exemple était. Ana ba fan ebele. Mais ça ba fan ebele ba fingi pe na ba TikTok to Holanda bango te to Holanda ba o to ba lia na faire apesi mutu kapwa fingi donc ils ont engagé faire atika la ta ko senga excuse na ngote ke bo excuser biso toi s'excuser même na ko désister na a expliquer nani que na désister qui suite l'autre tel en tout cas il y a bien désister qui pour na ba nini ba raison personnelle il y a l'obité qui pour na mama fali te on a l'obité pour na ba raison personnelle ce que tango azongi message dina sali abengi batu ba ya le 6 c'est message à moi bagolo ba le 6 c'est ça ouais abenga batu je suis c'est ça non bagolo ba le 6 par écrit te à ça les vidéos. Voilà, tu vestes. Voilà, tu vestes. Il y a bleu, hein. Ça l'est bien. On est en ligne. Ah, ferré. T'es faire ayo kanga mais azo comprendre makamna lobane bien te. Ngala ute ko ebsaye. Au désister, ils ont des avantages na yo. OK. Parce que francophonie est à qualité. Ils ont organisateur ya libanda basangani na awa ya Congo, nde bazo sala fête wana ils a fête mboka. Ils ont le quoi manque à respect, au manquer mboka mobimba, au désister na événement ya mboka ya mutute ya producteur te za production te. Avant moni mamsara le bakaza en raison. Akeko luka asanini abeta isusu ba place oya kende ko beta ba porte siko ngana lobaka na faire na piaka e konsenga bi tala katai na yo OK okenda ko latela biso sokoto ya basoda Zimbabwe buta basoda Zimbabwe na salopette e simba yo te ngana lingaka yo so lati ba do faire bino lati veste na ka pona lulao ba faire épée ah non faire ça en marié yoka te pona kolula ki marié te na kolula il est bien habillé apprécier na apprécier ka na costume OK na apprécier ka na costume et puis na loba ki on a mission jour on ah faire yo mtoza so lati ensemble costume na bien moka ba sentir moi moka sen ça ko waouh ça ko kitoko ngalinga ko bongo bel homme sko faire olia vanda na été a la tipeka veste na ebi ke Sarah otala olulanga aka tsaso la telinga veste na o critiquer te na critiquer oyoki obongisi imperfection na sima asali vidéo place bien te faire ayoka nga penza vidéo place bien veste pas la tipeka kitoko te veste pesa kitoko mais siko veste wana ebongi na makambu faire lobi na munoko te balanité ah je crois même ça ne kota makambo lobi balanité parce que veste balata ngona makambu sérieux bongo yo moko penda faire choki o repasser faire veste aux veste na pressing o lati veste kitoko nengwana bona lulu yo kasi OK siko to lati veste kitoko wana ozaki na précision te okobeta to kobeta te au moins te ke balanité na veste balata veste na mamba sérieux OK ah ouais ça que ça sérieux te pour to suki wapi il faut faire ça la sous vidéo peut-être bosanaki peut-être bosanaki non te faire yo kanga je suis ba la caméra na solana faire pas Holanda OK faire yoka
ozaka na ba veste te yo koko me esclave na ngate so na bino bongara na veste komi na veste te na lobino bongo te na lobi boy veste na ba makama important moi net nengo kendo signer contrat na veste bongo kitoko mais tango ye osola ba fan na yo osola bango 12 po asoli ba fan ne 12 akosi bango c'est vrai yo appelle ça moi donner est-ce que faire mako sur la va faire 12 faire est vérité depuis le début Zakara leli na komba faire alobi ni faire les ko ça batuna en vérité au signaka contrat te au signaka contrat te les 28 les ko solo la ba fa non vérité boyoka na ko beta na date nini Zakara leli na komba faire banda kala faire aso mema ba fan na mama mais faire eba une vérité qui faut beta les 4 pour ça la affiche azaki inconsciente amemi ba fan na mama mais sko olati nkosa po sara kumisa bon na kumisi mais oza bilambe belo lataka pone ça bo sona pc soutenir msulobe omona alata ngwa sali vidéo pesa non conseil parce que yo mo yebi ce ka beti nenga bima donc la mo la ta fait ouais pesa non ça un grand artiste en bonga na biso Congo pesa non ba fouter la rombongo ah oui hein comme bière hein olola ta ba sokoto ba blues bana basi koto e kata na mabete il faut la ta propre donc makamu fere alobaka na costume achaki e balanité voilà il faut to laksa bango to ton sa stade wana est-ce que fuje francophonie ya Guinée tembe nazo mingana yeba quel est le message important le message Yamayele offert à s'adresser à ba fanatique nae aussi longtemps que désista qui ne leur moro boy message ni na PC après avoir désisté aux ongi na katiage alobini pour babandana na koloba ba fanatique bomona ina désista qui ezaki peut-être na problème raison boye okoko sapé na ezali na problème santé na mona ki na koko répondre té na concert wana ya les 4 et tout mais na moni siko santé ça va na s'est décidé na beta touro les 6 c'était quoi le message de Ferré? Boya bakolo boye belé les 6 to l'axavon qui to l'équipe on est belé et après la musique ce n'est pas le monde c'est des mérites au cause na ba fan mais so za na mérite te qui grand nous arapi au soin na nani na maboko fallait au soin na ba trophée au soin na ba platine na ba disque d'or au soin ngopé susu au soin ngopé susu ba auto ça la featuring et OK na ozo disque d'or maintenant tu t'es fait grand avec beaucoup de fanatiques avec quel mérite? Après la deuxième vidéo annonçant son concert le 6 dans le stade de Martyr. Otunenga question mo zela vokota no tunenga question mo ya Zakarina ah ouais parce que n'a pas que non c'est l'honorable l'ex honorable Zakari Bababa est-ce que Zakari Bababa c'est une émission tout au salinga na tala ki azolo bagara faire les kaolo ba vérité na ba fanatique na yo pourquoi zotika bango basanini ba finga bato ebi ke toza ba innocent moi et toi on est intelligent to ebi ke Zakari Bababa ne pèse pas na francophonie un simple porte-parole. Ana monopole te olobake bozoye na bozoye te. Ana monopole wana tata. Mana ta décision mukebo. O Zakari ana ngoti. Asa na monopole wana te. Mais pourquoi koya ko finga batu o batata na monopole te na événement wana? Babi l'ité ya kana na musique ndingu bango baza ba responsable faire atinda bango te bango basala na ndenge na bango ba finga na ndenge na bango parce que to moni Zakari baba ba comparer na nyama moko boye tunangani to ebi 12 à musique ba musicien ba wanga na ka ke to tinda raté sko so botinda raté moyen o pexeza te parce que c'est votre nom yoka botinda raté mutu tanga ofinga na kombo afere na sima kaspeki sat vie wana bo finga Zakari baba so afie nanga to mutu nanga muya te muya za ministre na biso mutu nanga ministre ya communication média pourquoi pekisité omoni musicien so ebiso ke atinda mutu bo afinga te alokuta soki musicien lingite mutu wana fingele mutu obenga opekisa voilà ezala suka aloba no tika
oyebi nga nazonge pe héritier dossier ya Eliane bafeno ok nga héritier abenganga combien de fois Sarah yo nga na opekiso tika oyoka te ezaka dossier Eliane te dossier Pegnel abinanga pasteur Mike Kalamba ya za mutu nanga na opekiso ba live pona yozo yoka te pourquoi parce que azaki mutu na ye mais ya tinda ki yote nga nazaka na ye ozalaka na ye nayebi mpe barelation na bango na ye te donc il a le droit ya kointerdire yo mpona avantage ya mutu na ye mutu na ye ok donc so omoni mission opekisa te aza d'accord ekende bongo ekende bafinga na bango kuna bafinga bango donc komona bato wana mibale insulté Zakari Baba Baswe et puis Patrick Mouyaya donc c'est clairement que euti ngomba euti kuna ebimi aw ya coaching tindika chakal ngam quelque part ngate mna otinda bango ba conscient mambosala so ba conscient mambasala soki yo sko mafinga wana ezo dégénérer yo o kata bango te ke botiko finga Sarah Tola, cette fois-ci, va délocaliser événements qui prévu dans le stade de Martyr. Malheureusement, dans le stade de Martyr, aucun musicien peut prester les sous-sous. Donc, faire rigoler la vidéo à Salaki, il y a dans le stade de Martyr. Les Gaulois ne venaient plus au stade de Martyr. Cette fois-ci, on se retrouve quand on a esplanade du Palais du Peuple, là où tout le musicien va prester. Yeah. Bon, baby, c'est pas donc c'est que ça m'a cassé par tout. Et comment tu as trouvé fête il y a nuit à francophonie dans le stade de Tata Raphaël Kuna et les bien fait rigola va donner le meilleur de lui et pas fanatique naïe Gaulois je pense. Bon bah question la deuxième émission ma bise ma casse. Bakabe yango na isaki o francophonie oyo fokotala ngo bien émission nango mona sulobi da tongo papa yango na baki te photo ça na biso émission po tito comme les 6 wana bon changer bon point siko bongo Gims sora Gims maître Gims parle du peuple Esplanade. Gims ya fait to le bela émission oizoya maintenant le bela Gims pardon tchelanga na caméra. Gims. Les grands artistes congolais. Et Sopi la Congo suni na France maître Gims. Et Sopi. Gims. Na ba pété no nyonso musique urbaine obetanga na poto kuna. Oyeka po ya ochali bayo faire face contre Falo beta na stade. Pe stade bakangi. Ozongi na chakamade sukuna. Sangsa esa nini ndekuno zokene kobeta Sonia yango moni na vie koluka osa makamute po prouver batu sko olobaki yo poko beta yo kokanga bokanga yo na fere siko na ebite toza na stade mususu Tata Raphaël na boma eza na boma no batungi stade officiel te mais sko à part stade de Martyr stade mususu eza Tata Raphaël na Lubumbashi stade ya tout pisa mazembe sikoyo est-ce que moi ezate ba poussa bango takuna te ba événement yeke Lubumbashi te za donc yo penda Gims o futi billet o yeti kisasa po beta na stade de Martyr na suka nango ba boyi kuna na stade de Martyr ba kyo beto na salle na ite so banda ba bota o so beta na mwasi pour les chapiteaux ya sala mukene na kati ya palais du peuple za ora chambre ya palais du peuple na ebite bando banda carrière no so beta pe musique na chambre donc ba yo beto musique na chambre samba fanatique donc on a déjà ceux qui n'est pas manifestation kaka c'est juste manifestation ba konzi bon ba konzi likola ba konzi mboka liboso ba konzi mboka plutôt siko likona ngoto size kondeni ya soni makase omoni ba retomber akimote mama be yango. Une information vient de tomber tout à l'heure, mesdames et messieurs. Bah, tu peux apprendre Bissol sur une information et je vous demande de nous suivre dans la deuxième émission. Matière et côté. Bah, où tu es Bissol Bissol bomba kaka. Makambuya. Bomba kaka. Bomba. Te bomba. Nous voici à la fin de notre émission. Suivez-nous à la deuxième émission. Les abonnés de Tout Info Télévision, merci de nous faire confiance. Les abonnés de Sarah Tola TV, merci de nous faire confiance. Quant à moi, je vous dis au revoir et à tout à l'heure. Bye.